ana so biso awa ba mikotisi na kati ya batamaboma to récupérer ba ngwande il dépasse viva mutazolo ba mutaliboma zolo ba français ande mutaliboma zona Facebook ande na WhatsApp ande mutosiye mutaliboma abonga na atasani ne il dépasse viva alobi fachio kelanga awa na so yebisa yo Kester adjoint et l'Assemblée nationale AVC. IDPS viva. Viva. La yebisio qui non pour la politique. Il faut s'en abaner Yamaka. IDPS viva. Viva. Oyebi mukolo lelo to komina 394 députés. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Na récupéré Babotande. À la numéro 3. Ola Lobakala, la Lobakara. Ola IDPS viva. Viva. Na ye nango popé sa raison moko. Pièce contre. Pièce. Benjamin mwana sou. Na memeli bino boti ya Kabila nde. Soki asa nango besoin de récupérer ngwande. Est-ce que boyebi ke Palou abimi déjà na bord na bango? Ah bon? Donc eloko ezali lisusu te. Bakatanga ngo bazali kotiela mutema bandi kotuna Mzee Laurent Désiré Kabila. Nani abomaye? Balingi bayeba. Bakomi kotuna Katumba Mwanti akufa ndenge nini Matata Abika? Marcelin Chisambo abima mobimba Katumba akufa ndenge nini? Donc ezane yango moni tango baluka chike o bakende kolwezi balobitala atupende mambo. Mubakie kule. Nous députés nous sommes que de simples représentants. Ce que nous allons exécuter à l'intérieur, c'est votre volonté. Est-ce que vous acceptez même que vous êtes journaliste? Vous acceptez que Mabunda et l'FCC, le Kabila reviennent ici? Vous n'acceptez pas, déjà vous refusez, vous me faites signe ici. Parce que les gens ne voient pas ceux qui ne me voient que moi. Ouais, même lui. Et vous voyez qu'ils s'effacent même. On ne veut entendre ni le nom de Kabila, ni Mabunda, et tous ces gens-là. Ils s'accrochent pourquoi? Parce qu'ils ont commis des bêtises dans ces pays. Et que quelque part, au cas où les immunités leur quittaient, on va les poursuivre. Ils vont payer les prix. Azonga, elle est déjà écoute. Azonga qui va. Azanani. Oh, Azan député, mon son député, un piso député FCC. Ah, on va contrôler Moutounion, ce Moutounion, si à Tchèque qui tient pour Kota, Nandeng, Nandeng, ici à Zonga. Oh, ils ont pouvoir à bas peuple, ils ont pouvoir à bas député, à Kodon Dawate. Bon, bazote omorapo na zoba député moko boye awa, ba contrôler Moutoukana limité, ya ba c'est soit limité à Zonga ndao. Ya FCC. Ndekonde botende wa. Awa toye ko soutenir ba député na biso o baza pour peuple o ba initier pétition contre bureau Mabunda. Mais bazo contrôler to ba tokangi ba kangaki ba député ya PPRD o ya FCC o bazaki na ba arme na kati ya mitu. Yango nde ye ayoye na retard. Azo boya ko fongola mutu po ba contrôler na kati. Yango to moni bazo zongisie na sima. Biso toza libanda pour soutenir ba député na biso. O baye ko initier pétition contre bureau Mabunda. Toye ko pesa madame Mabunda bayo ayeba ko kinenda kuna ya fanda na bana ala mela bango fufu. Mobali na yeba na banda o ya awa. Mobali na yena na tikala ko moni na moite. Il fallait que mobali na ya tikala bana o mona ala mela bana asala musala ki mama. Awa Mabunda ayaki pona ko boma peuple congolais mais kasi akokite.
Mais madame nazo profiter pour na mobiliser peuple congolais na micro na yo. Peuple congolais nyonso azotala ngai esika nyonso aza. Dimanche oyo toza na meeting maître honorable Peter Kazadi. Aza na meeting na fikina na heure 14h. Oyende muntu azalaki pembeni na mokonzi ya mboka, azalaki président tant mokonzi ya mboka abando initié consultation. Azo yebisa peuple congolais ba vérité nyonso o mokonzi ya mboka asololi na dimanche oyo lobi na 14h. Nazo benga peuple congolais boya ebele boya to soutenir mokonzi ya mboka Fachi Beton na munde kona na molobe nando muntu mwana na ya musala honorable Peter Kazadi tokozala wana ebele boya mobondo. FCC. Donc FCC la minute yoyo to komboli bango ne bamai ba kombola ki bango bakende mais lelo ndenge na liwana début ya union sacrée pour la nation to sengi ya bino bapanzango wala kisa mokili mobimba poto yebi ke bata FCC bakomuko ke na comité international wala ko eza bango ke oja pression la chef de l'état Fachi pour Fachi asolola na Kabila to boyi yango biso ne peuple to boyi yango. Représentant des Nations Unies, Madame Zegouri, maman, ceux qui sont en Algérie, on a bien intérêt à peuple congolais, il y a un peuple algérien, mais biso, tobo y proposition wana, na basango, na batunyozo, to lingine vive l'union sacrée. Yoka, viva! Peuple congolais, viva! Viva! Tokobanga, tokobangisa! Yamutolo, Yebe, viva, viva. Je sais moi qui est là. Oboyo kebra, Baza, atoke bra, ça pesa ko. Kongo e. Nzambe. Balobi na tindi mobigi. Mobigi si. Makambo. Ide viva. Viva. Baleli to baleli. Baleli. Ide pesa viva. Viva. La panza to na Sud-Africain boyo, UDPS viva. Viva. Bama tabakita. Makambu ya courant na biso ya inga abu. Pia. UDPS viva. Viva. Soki boye bité ba Sud-Africain, balinga ba mo Fachi Beton. Yango aigle mona kaniko. Nikolo. Fachi. Aigle. Na soko to sa boko te. Fachi. Aigle. Na moni ba infiltré ba sebe. Bati bisie. Fachi. Aigle. UDPS viva! Viva! Salut! Salut!
Yeba de lia yo de soya yo ndogi. Infiltré, toi Fachi UDPS viva. Viva. Bato pouvoir viva. Viva. Awa na yeli yo boti ya Kabi. Kabila. UDPS viva. Viva. Alataka numéro 31 nde. Tika boyoko. Tika boyoko. Ah, président. Lobela biso. UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. Na récupéré babota nde. Alataka numéro 3. Ola lobakala la lobakara. Ola bene le sobe. UDPS viva. Viva. Na ye nango po pesa raison moko. Pièce contre. Yes. Benjamin mwana su. Na memeli bino boti ya Kabila nde. Soki aza nango besoin ko récupérer ngwande. UDPS viva. Viva. Bato pouvoir viva. Viva. Awa nazo yebisa yo. Questeur adjoint ya Assemblée nationale AVC. UDPS viva. Viva. Na yebisi yo keno pona kosala politique. Il faut ça na baner ya maka. UDPS viva. Oyebi mukolo lelo tokomi na 394 députés. UDPS viva. Fachi Oh, ça n'a pas Fachi UDPS viva. Si vous avez ça, vous avez Fachi le roi. Yo, je suis sa majesté. Fachi le roi. Sa majesté. Fachi le roi. Sa majesté. Fachi le roi. Sa majesté. Fachi c'est Mokina. UDPS viva. Fachi pouvoir viva. Awa na so yebisa yo makambo yinda ka desanile. Eyindi. Robert qui Japon, États-Unis, Angleterre, Corée du Sud, Allemagne, UDPS viva. Lelo na tongo yo kana nalo batona lo bate. Lelo na tongo toyo ka Afrique du Sud nani France ngape na quartier. Yoga Belgique bonga na tika. Na landi fachibe. Pote na zo mwelo. UDPS viva. Awa na so yebisa yo ba Rwanda balela te basani ne. UDPS viva. Tomi betana maboko makasi. UDPS viva. Parce que ana so yebiso awa ba mikoti ici na kati ya batamaboma to récupérer ba ngwande. UDPS viva. Mutazolo ba mutaliboma zolo ba français ande. Andezonde. Mutaliboma zona Facebook ande. Andezonde. Na WhatsApp ande. Andezonde. Mutosiye. Mutaliboma abonga na atasani ne. UDPS viva. Alobi fachi yogela ngama. UDPS viva. Mais mukola lobby tika na yebisa yo eloko nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango elobi alleluya mwamizela na bwaka yo mambongo ya milangi bakino balobi boye liboke ya moninga basomelaka yango UDPS viva lobi ntango basali complot babattre avion chef de l'état zo sabino bien po tu aurais fachi fagenda Afrique du Sud ndoka ndegle monaka liboso amonaka musika alobi na nile voyage ande zokande président Afrique du Sud esi bapreparaki babattre avion chef de l'état ntango fachi atimbeli masolo na boyokanga UDPS viva oh taboluka boboma bobosani ke bible elobi boye que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, Chilombo ne sera pas atteint parce qu'elle est le Josué du Congo. Si Kanaye Bisayo, UDPS viva, Bato pouvoir viva, Nazo Bisayo boye, Mwana Yelaka, Babundisaka et UDPS viva, Soki Congo, Tosala erreur, Yako perdre Etienne Tshisekedi, mais si Kanaye Bisayo, Mouko la prestation de serment, et ça n'est l'or mort Salama UDPS viva, Fatia Koinase, Bato Bayebi Science, Pombu Maebota, et Seigneur les Koufa, Jésus-Christ, quoi c'est que ça m'a
UDPS viva. Ya bisa muninga no soso viva te bwana. UDPS viva. Bato pouvoir viva. Yoka. Ona nguma bota. Pona Jésus-Christ akufela mokili. Il fallait kota na kata kundade. Po fati molimo wa kondo Tshisekedi ekota na kati na ye elata ye il fallait kweya ya momona ki fati alali na se UDPS viva. Nomoni empereur Naïté, empereur à Japon, Atali Fachiboy, à l'objet, je ne te connaissais pas, mais je connaissais ton père. Mais lorsque je t'ai vu, tu es un homme de plus que bien. Wana empereur, à Kepa et roi Philippe, na Belgique, à l'objet, je t'appelle pas président, mais je t'appelle mon homologue roi. UDPS viva. Viva. Bateau pouvoir viva. Viva. Tombola Loboro Kangaba. Viva! Na moni ba misusu baza famille ya Kabila. Ya Kabila. Alataka numéro 32 Anderson. Yebela. Ola lobele so barere. Kala la bien ya kara. UDPS viva. Dombola loboko gangaba. Politique comme elle est. Esa ki yobo Balukaki yango, bakosilisa ya. UDPS viva. Bateau pouvoir viva. Nalo bateau nalo bate. On comprend est-ce que na minute oyo bateau tout babanda kokanga bakanga minorité basaline bakangi UDPS viva. Na mboka mbote na yo. Mbote ndeko. Alikoso kumba attention na Assemblée nationale pour na yo moni boni. Bon, souci à biso bana mboka ezali changement kota na mboka. Changement des alelo. Bakweya. Bakende. Toye awa biso wa pétitionnaire omoninga na signaki na marqueur pour que vraiment na bien que na signé na marqueur ko maman oyo akozo biso lokola bana mikete elle ne respecte pas les règles musala na yeko pesa ka batu leçon bango balobi ba défenseur ya constitution ba défenseur ya loi mais il y a quelque chose qui s'est fait là qu'on respecte ba droit na biso ba komi ko memela biso ba pombao ba komi ko memela biso ba kuluna c'est ce qui est curieux et aussi ba jeune wana bazo mema ya PPRD ya nini et ça bato bazo souffrir lokola biso bazo akani et loko moko te dis moi ceux qui balingi parce la moi action moko bonde ba pesi bango moi quelque chose donc c'est quelque chose oyo toye awa to ko débattre makambu ya pétition est-ce que d'abord c'est là nous est-ce que boyebi ke palo abimi déjà na bord na bango ah bon donc et loko ezali sous-souté bakatanga ngo bazali ko tiela mutema bandi ko tuna mzee Laurent Désiré Kabila nani abomaye balingi bayeba bakomi ko tuna Katumba Mwangi akufa ndenge nini matata abika Marcelin Tshizambo abima mobimba Katumba akufa ndenge nini donc ezane yango moni tango baluka chike o bakende ko loisi balobetala atupende mambo mubakie kule. Donc c'est ça. Honorable, on nous apprend qu'à l'intérieur là-bas, il y a des députés FCC, dont Balama qui était le deuxième vice-président. Est-ce que vous n'avez pas peur que le FCC vous joue un jeu où ils vous font croire qu'ils ont signé des pétitions mais ils sont encore ensemble? Papa, vous voyez la question que vous posez. Vous vous mettez à la place des députés. Nous, députés, nous sommes que de simples représentants. Ce que nous allons exécuter à l'intérieur, c'est votre volonté. Est-ce que vous acceptez même que vous êtes journaliste? Vous acceptez que Mabunda et l'FCC, les Kabila reviennent ici? Vous n'acceptez pas, déjà vous refusez, vous me faites signe ici. Parce que les gens ne voient pas ceux qui ne me voient que moi. Ouais, même lui. Vous voyez qu'ils s'effacent même. On ne veut entendre ni le nom de Kabila, ni Mabunda, et tous ces gens-là. Ils s'accrochent pourquoi? Parce qu'ils ont commis des bêtises dans ces pays. Et que quelque part,
au cas où les immunités leur quittaient, on va les poursuivre. Ils vont payer les prix. Mais ils sont là pour montrer qu'ils sont majoritaires. Oui, mais c'est ce que nous voulons. Ne vous en faites pas, soyez ici. Nous allons voir qui sont majoritaires. La procédure d'aujourd'hui, c'est juste pour étudier, examiner. Nous allons examiner. Il y aura aussi vote. Ça ne va pas aboutir au vote. Quelle est la procédure? Vous êtes là, il y a une pétition. Vous allez donner, on va examiner. On donne la parole à ceux qui sont incriminés pour se justifier. Après, on passe au vote. Ce n'est pas comme le départ de Kaboun, où Kaboun n'avait pas eu la parole. Ici, nous voulons que Mabunda puisse s'expliquer. Elle va nous montrer où est-ce qu'elle met, où est-ce qu'elle met l'argent, parce que le budget de l'Assemblée nationale est voté par nous. Le président de l'Assemblée nationale est ordonnateur des dépenses. Mais il y a ce qu'on appelle le devoir de redevabilité. Il fallait qu'elle nous explique comment elle utilise, c'est pas sa boutique. C'est comme ça que Mabunda a voulu se comporter. Vous savez pourquoi les députés sont énervés? Elle a fermé le palais du peuple. Elle a pris les clés, elle a mis en poche pour amener. C'est sa boutique, c'est sa maison, c'est quoi cette histoire-là? Donc, elle n'est pas en mesure de nous expliquer comment. Vous vous rendez compte, un député touche à peine 3 300 $. Et eux, combien? 120 000 $ les mois. Parce que nous sommes des sous-députés et sont des super-députés. Même quand vous avez vu les histoires de showbiz, on appelait nos collègues du FCC, on leur a donné 300 $, 300 $. Mais d'autres collègues qui ont touché 50 000 $ au beau géré petit. Donc moi je viens ici, na komi mukala, ya mutu moko boye, na komi petit amu. Alors que si vous vérifiez bien, nous sommes parmi les mieux élus. Alors, un élu sait comment se comporter parce qu'il a une obligation de redevabilité. Mais les gens qui sont nommés, bon, ils s'en foutent, voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. Vamos